baloba 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 balembe. Oh mamoyo mamoyo mayeleleka ye. Oh manoyo mamoyo mwindo yangolo belle vie kandi. Alléluia. Guy a dans la foyer naïe. C'est sa vie privée. Toi tu peux pas venir avec ça débarquer avec ça à la télé pour y avoir mon télé. L'intention ni naïe. Et puis nanze mwana Guy pe atangi kombo motute. Ya motute. A lobi vie privée je suis nani. Nani ne suis. Mais ebimi lokola babwakeli si là. Ya babwakeli motute. C'est que celui qui se sent piqué si makambo eza yaya. Moni ya nyovi mikola zo mwana te. Ya nyovi mikola mwana te. Yaya ne mutapeli si makambo. Yango na oloba na yaya. Yaya doit comprendre à l'heure actuelle. Yena nyovi bato ba kufa de na bakombo na bango. Ba ça le fort ba bima na makambo. Mwana yaya. Mwana yaya, je te dis conseiller maman au lieu de la TV na mona ko sala émission lobby. Au lieu de la émission mon jeune frère. Il faut que maman s'arrête avec des émissions. Ouais. Au lieu de la émission, on a okumisaka maman, maman a le kumu, maman a valeur, maman a moto yotolobaga, a symbole ya bolingo. Qui sa maman a si maintenant l'ingité qu'on touche aux parents, c'est ça que moi non finga pe mutute. Ouais. Non finga tout non finga. En tout cas pe ko finga biso ato finga. Voilà. Non tenu pour la propos mais je n'aimerais pas que vous mettez le parent. Yango na biso. Ouais, très bien. Est-ce que ils ont un communicateur moro ya belle vie à l'école pour le bac petite fille là. Petite fille ici là. Jamais, en aucun jour. En aucun jour. En aucun jour. Non, on a kilo. Il y a obenga ye ata mwana wana sila. Fille wana sila na on a kilo. Mais sinon on a mwana mwasi. Non, na na kilo a ko baza mwana mwasi. Fino le baza maman. Maman, oui. Donc ils a éducation moto uti nango nanda kuna bango. Yango na yo refléter na TV. Très bien. Quand quelqu'un dit que bozo landa petite fille yango eza nani belle vie. Mais asa maïle était souvent na biso to consommer de la fin na biso tout ça na analyse na biso to étamation na biso attendre la fin. Le film na biso eza na wana makambu na bino ya ba photoshop wana makambu na bino kuna te kokota te koka yo ba pexaka yo te. Oh là, c'est quoi ça? Na mabe olimisaka pardon la bossa na ngiri va kota place na te retirer na retirer photoshop. Problème eza kaka ke bandeko barokoka ça fait que ça la guerre na bango monte. Ah oui. Pourquoi? Parce que bazana makambo oloba. Soki vraiment c'est on a biso Abakouk la sœur la prophétesse Abakouk. Très bien. Azagi na batu ya bien. Balinga ba opprimer ba valeur na ye, balinga ba la importance ya makambo zo sala. Mais loko là ba brebis ba ndaka kaka leader na bango na makambo ya leader azo sala yango mon exemple mon opesa o mona emene ya mission tout ba koma rola taka loyer ba koma na subika loyer papa wemba pe ba mission ba koma yi donc ce oza villageois ya moloka il faut za la noire le tomo faut oza moto mushoro voilà so oza musicien ya jibe mpiana il faut za misa libumunene oza ga misa pembe donc mona batutu bazali donc seul misa za mundu na nizala kaka. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Vous allez suivre aussi cette émission de l'autre côté à Top Max et pas à Mastananga Yamsi Yambe. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le devoir m'a encore appelé Mokolo Moalelo. En tout cas, tu belé bazo tunabiso tonton Mundir Bazali wapi asali moi Mekolo belé azo kolekate. Je venais de le dire na moko ya ba émission na Outio Sala pour vous informer que tonton Mundir ba est bel et bien là, sauf que aza maladie, sauf que azo kobela la santé et ningana ki moi mokie yango bomoni ete tonton Mundir ba Mekolo azo kolekate. Bozo senga ye belé. Bozo senga ete tonton Mundir ba ya to akabola lisusu expérience naie savoir-faire naie mayele naie na bino une façon aussi il y a quoi apporter bino moi ba piste ya ba solution na ba question bino bozo komi tout na mais je vous informe que peut-être si tout va bien ce qui lobby vendredi to monanité le samedi vous verrez tonton Mundir bana plateau awa a lukamwa sa ila bino musala na ndenge sengeli famille Bota je vous salue bisika ezwami bino nous avons un film na kombo il y a le temps de la fin.
Le temps de la fin, ce film oh ezoko sala makambo minene. Ce film oh ezali na ba orientation. Film oyo ezaya kitoko to la bino extra film. Voilà pourquoi je dirais un grand merci à maman Bijou Ketani, maman 90%, bon on a papa Jean-Pascal Leka, un grand merci aussi à maman Yvette Mbangu, maman Yvette, un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakalanzinga, mille respect à vous. Un grand merci à toi Aurélie Mafouka Yaba Aurélie. Un grand merci aussi à celui que j'ai l'habitude d'appeler le millionnaire, hein, avec la simplicité, Bertin Kondembongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada, président BB. Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan, Fatou de Conti, Makia Lakumba, Sol Mbemba, Tata Poe Fapekato, Madeleine Aketa, Veki Mosao. Maman et sa famille Bota na Pesibino Mbote. Tozongi Nenzela machine tozo élément et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Gesho. Ce que je crains, c'est quoi? C'est que battre belé tilelo. Donc, intelligence nabino na esprit nabino, il y a bateau, il a tellement obscurci que bateau bazo comprendre que moment moment au diable azako aveuglé bateau, azo distraire bateau na makam o européen sa kufa, on les bateau ba la nanzela o européen sa bomo. Ba sala misala pour ba vivre bien, au lieu ba lukana ba moyen mabe ba la nanzambe pour nzambe ndape sa bomo. Na H nabino vraiment besoin mon normal bolam keli dame tango ti butu et okota. Vous mangez n'importe quoi. Na lobby intelligence ya batu, na conscience ya batu comme tellement obscurci que makamozo pe sa bon moi bazo chango kate bazo chakana, ça ce sont des futilités. Chaque osco se mabende so non on to bon te que bossa lango mais pas toute la journée. Papa, bon, on a mis ma tolanda nzambe. Nzela nzambe nde yango na bomo. Ozolanda nzambe, ozosala musala pour survivre. Oyo, eza distraction. Je vous aurais prévenu. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre l'extrait de votre film Le Temps de la Fin. Nazala Kanamo Mesonongo Sabino était awa, toche la bino ka juste extrait. L'intégralité, si vous voulez bien suivre l'intégralité à film, il faut aller suivre ça dans Belle Vie télévision. Jérusalem Mabisika Boni Makambo Malamu et les Kakakuna dont le seul souci à informer Bino Nathan réel Belle Vie télévision Essengo na Essengo voilà beaucoup nous golandango kuna a quelque chose de bien Dadju est derrière la caméra Jonathan Mokadi également au fond là nos plateau tous Yams Yambe une façon yako solana Yams Yambe to Panzanteke Yams Yambe bonjour. Bonjour Tadinga Lapa. Bonjour Nabanego Tuba Otalabiso. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder sur Top Max et Top Media. Top Max de Messier Igenting depuis les États-Unis. Mon boss, je te salue. Un grand merci à toi aussi, à mon boss Tadinga Lapa et Top Media. Et puis à moi-même, le boss Yam Siyambe. Merci Nabanego Tuba Otalabiso. En tout cas, merci encore une fois. Aurélie Mafouka, je te salue. Maman Émilie Setimaïnga, en tout cas je te salue. Moi Sinzambe, Orphelinat Vida, Fondation Vida avec l'Orphelinat Vida. Troisième Dodan na route principale et Mimi Bisso Nangomba qui s'insu au côté avenue. Kinzola, je crois 4e ou 5e parcelle. Bana bazali na bezo balata bien, balia bien, ba raisonner bien parce que bazar orphelin. Bazar quoi bana biso tourna bango na banda. Très bien. Soni bango ko zala quelque chose de bon. Merci beaucoup à maman Zozo. Moi si ya papa Noé Mavaka Lanzinga. Merci beaucoup na ba maman nyonso ya famille Libota. Gisèle le choc je te salue, Nickel Kalonge je te salue. Bandeko tout batala rabiso. En tout cas maman Edoxy je te salue. Nzamba apeso makasi, maman Siska na pesi yomboti. Maman Ruth na pesi yomboti. Bref, ma famille nyonso ya famille bandeko nyonso famille Libota, je vous salue et je vous aime beaucoup. To bandi émission. Voilà. Serrez vos ceintures parce qu'on va décoller. Voilà. Yams Yambe, un mot par rapport à film où tu côté là, Le Temps de la Fin. Ouais, Le Temps de la Fin, ça va. En tout cas, j'invite d'ailleurs tous nos téléspectateurs, toute la famille Libota, tout. Amoureux de culture na biso congolais, amoureux de art, amoureux de théâtre, amoureux de série, il y a film. Je vous invite à tout consommer film avec modération, tout consommer en moi avec l'agressivité, tout consommer en moi avec brutalité parce que les films moi il y a une leçon morale et belle et là que ça biso tableau moi on a talaki je crois. Papa on m'a raconté na maman Belle Vie, azo ebisa maman Belle Vie, longwa na lopango wana.
Naoki mawa nabi il a l'impossibilité à repérer ça mbongo pour alonga lopango. T'as la place mutako qui réfléchir au scénario. C'est-à-dire à bandi na tableau na film place ya bisi mutu azolinga ba initier ba bisi balobi ozana droit repérer ça moi si ya libanda mbongo na yote ni mwana ya libanda ni ndeko na yo mutako lia mbongo na yote foyer na yo. Après tableau moko yé obima tableau on est je crois dans le premier épisode. Cet épisode après tableau moko yé obima oyo Omar akuta na mwasi na belle vie azoye bisa mwasi na lobi il faut bima na lopango wana belle vie bisa bina na mbongo ti bon pesa nga kasi mbongo na zo garantie musu na longwa abina na mbongo pesa te na kan na maloba. Oh là là, c'était fort en tout cas. C'est profond. Ouais, en tout cas Nathalie vraiment histoire. Nathalie vraiment histoire. Et voilà, total ndingi nzamba obongisa makambo na biso. Tous à la passion, to elaté, ya bato pasi. Tous à nzambi. Très bien. Et tous à nzambi mais en tout cas, bosunganga papa, zo koka. Koka mwana mkiwe. Te pona yo fallait za la bralima wa. Te lokola wa moki. Ba bozo pesa ngala, ba bozo ga pesa kasko yangeza ka bien te. Te ya yo lokola la do za ka bien te. Oko pesa ngo awa te. Oyebi ke ko biba ko na. Te. E bima te. Mais yeba ke ngamu do na sombi koka. Alors lokola ngamu na sombi koka, tu dépends de moi. Papa bambala boninga somba koka to kabola. Nano somba koka te. Tes jours yo somba koka rappeler nga na micro. OK. Lokola ngamu to na sombi koka, toi tu dépends de moi. Eza koka papa. Oh mais papa, ozo chango buindi. Po et ça la fulufulu te. Yo serveur, yo tikala oza serveur te. Wapi. Ouais, les gars moi. Mais faut les gars poser ngati. Papa. Beta tchin. À la santé des chocs, serrez vos ceintures parce qu'on va décoller. Au bande de blanc, hein? Bande de blanc, ça rappelle moi qui toque au collègue bande de nino. Ezalandi ya bande. Les bande de blanc, la bande de rouge. Moko mona texte nango, police nango za na rouge moko. OK. OK, mais na senti moi soukali moi bakoti. Autant que ça était, je salue mon partenaire, tu es ici. Mon partenaire privé. Kerdi. Pembis esprit papa. Adela Toko. M'ta Kerdi Adela. Voilà. Biso kana kokana biso. Voilà, mesdames et messieurs, serrez vos ceintures parce que nous allons décoller. Voilà. Aujourd'hui, ekozala makamoussous. Ceux qui tolo balangage moko avec l'équipe technique, tozonga na ngambu ya machine kuna bozuela biso élément oyo. Ya Gingombe Papa Serge et puis Belvi Kondi. Baloba Lembe. Suivons. Baloba Lembe. Baloba Lembe. Oh mamoyo. Mayele lutaye. Oh mamoyo. Mwindo ya ngolo Belvi Kandi. Baloba Lembe. Baloba oh ya yo na monde to yemba te na leka. C'est là. Yo bandanga na Lolanda yo. Baloba Lembe. Baloba Lembe. Oh manoyo mamoyo. Kitoko eleka ye. Wana nzembo. Mais si on a quatre histoires actualité et bima. Oh manoyo mamoyo. Mayele leka ye. Oh manoyo. Tiens téléphone, frère. Téléphone. Yo Serge, ngapna do ki sabango ba kufande. Kako ngana ko mwa bango. Yo Serge, gasgo Gingombe. Osugo Belvi. Voilà. Mais moko otalinga, otali. Allons-y. Parce que otala Gingombe, otala Serge. Merci. Baloba Lembe. Baloba Lembe. Oh mamoyo. Mayele leka ye. Oh mamoyo.
Mwindo yangolo belle vie kandi. Alléluia. Ongebe. Oh mais namone dit mais la talinga moto. Atalaki atali benga. Ah. Ya solo. Na bisio oh bino borozo boma na degré moko. Ah ngai. Oh. Mais nga fona mela coca. Comme la coca baloba sauter comme automatique. Oyo ndeko mwa mobali akoma mwasi ayembaka oyo kelengi ya YouTube oyo kelengi ya coca Papa. Bambo dika siko. na bi mabe Te olobi mabe nga sepeli note. bato ba comprendre le kwako. Voilà, Yamsi Yambe sur En cette tout cas, chanson. na pesi Marina là-bas, beauté. Maman Aziza, je te salue. Maman Aziza, je vous salue. Équipe Mobimba ya Belle Vie restaurant. En tout cas, makaye boana ndé comme bilier idanga. Papa, nayebi sur le lot de fona geli alika. Ma Dorcas, na pesi o beauté. Un peu de piment. Nayebi sur le lot fona Maman Belle Vie Kandi, en tout cas, je te salue. Non, kota wana Avec ko beaucoup ko de na vidéo respect. émission na kota na le Merci beaucoup à papa Serge, papa Alain, papa Guy. C'est peli parce que bo pesi bango matière. Donc, on comprend le marambébélé, je vais parler. Voilà. Voilà, Yamsi Yambe, qu'est-ce que tu as trouvé à ma belle na vidéo oyo? Oyo ba ndeko mi balé obe ba sali pona ko chanzola ndeko na bango te, mais c'est plutôt ba manifester reconnaissance na bango à travers moi a cappella. Bongo boni bandeko yo babini saka bango ya kobinisa. Chanzembo bobina. Bayibisa bango fo bobina. Botoki. Bayibisa bango il faut bobina. Avant otika fo otoka. Na otanga bakombo na bandeko babina bakuna te parce que nga bapekisa nga otanga bakombo. Misusu bakomaka na niveau balati eloko baluba balataka na loketo liputa bakangi boye babenga bango na ebitesi komoni bazobinanga bazobalolaka loketo. Loket. Yo pe obalisa loket. Abe balusa. Ok papa. Balusa la rabi. Na ebisi yo bandeko baleki étape wana. Moi j'ai remarqué une chose. Ban actualité. Ah oui. Film na bango et à la matin. On en parle plus ma solo ya té. La prophétesse Abakouk. Place Aza. Il fallait to lobela. Le roi biso to lobela ngoté. Bango ba yé ba tché polémique bo biso to lobela. Donc roi to kipa ngoté. Kakipaka. Kota na mai. Mongita. Et c'est là déjà. Mongita Ambolo déjà ici là. Mongita Ambolo déjà ici là. Ba pesa pe d'aba trophée. Le solo ebeta marate. Et les cas déjà? Et les cas déjà. Ok. Nina Lobanini. Et dans leur tête, problème ezali, il faut bisoto loba pour tout ça la guerre. Guerre on a parti moro ici maradi. Alors nous on a compris qu'on ne peut pas être là pour primer de valeurs, de anti-valeurs. Toi on a tenté. Yo zo mona kaka papa Serge na papa Guy ba yembi na bango. Seulement. Batangi komba mutu. Ba boaki pe komba mutu te, ba boaki li pe prophétesse Abakouk jeton te. Ba lobby atali kambu moko te. Au Gabon, balobi atali likambu moko te. Très bien. Que oh la prophétesse, oh moi noyo, aleki prophétesse Abakouk na koko mae. Lelo te namoni koka fo kete mingongo. Je salue mon partenaire Adélar Toko. Quer dire. Quer dire. Papa Kim s'explique. Voilà, OK. Mon cher. Ils ont compris quelque chose. Le problème est nini. Bango moko na mutu na bango. Ba yebi ke Belleville aza matière. Belleville aza colbat. Belleville aza cuivre, aza caoutchouc, aza or, aza minerai. Bref, Belleville aza nyonso. Aza pétrole, aza essence. Okapi. Aussitôt abimi libanda mboka, il faut azonga rapide parce qu'aza na makamba osala. Aza na ba devoir, aza na ba droit ya kopesa na mboko yo. Parce que la culture congolaise du côté théâtre c'est Belleville. En tout cas bandeko balimbisanga. Bandeko balimbisanga parce que moni tango ndo ndimbise. Bandeko mususu mingi en fait makambo na ba mingi kota ba babylonien na ba prophétesse Abakouk. Kota ba ukrainien na Zelensky. Omoni des places dans le bakuna. Mais côté na biso koto to za na ba maman biso ko ba exil pechanga Mobutu la ville. Très calme, très calme.
Merci beaucoup. Côté na biso côté toi maman biso le roi badina na la douce, Merci. le Merci mal beaucoup. dans le noir. Merci. Yende mutu pena fongoli ba porte makamusu. Ozo mona parce que ça. Donc toi na maman na biso ba papa na biso ba Boko la ba maman top wato. Maman wato. Top. Moi ça jangande Génération. Maman wato. Ah bunda na ba mida, bunda na ba essayer ba pixel ka bena taka pour ko boire. Monoko na kape. Dans le gala chanze momoko. Likambo na lobaki lobi. Monoko na ngai nganga. Mokolo to ngai. Ah, mikolo to sambaka na koyemba. Tato sala émission na koyemba, koyemba pardon. Nyoso zaka koyemba na koyemba. Otuninga question na koyemba ngabe yazo kuzula koyemba. Ko na émission na bi. Il faut te bisa ba koyemba mikolo nde pesi bango vie. Po yo ka mutu lokwa neti mura. Tozo ya papa. Obi lobi nazaki na mama ba mura. Oh. What? Ngai papa, ngana sniper. Oh, tu peux pas imaginer lobby na na maman ya ba mura. Lobby, je crois na ba 21h. Te wana maman to beta masolo ne awa. Te na yebisi yo ka komona degré ngana sniper. Ki na na maman ba mura lobby na 19. Wana maman na biso. Yango na yebisi yo na longoli ye mama te. Azaka na qualité ya maman mais na informé OK lobby na 19h nazaki na maman ba mura. Kokota ndete yo sukaka wana pe na suki. OK, merci. Naza besoin. On va avancer. Il y a problème te. Bande kopona bango ba check il faut mura benga belle vie jeune fille. Naza non, toza pena malembe. Toza nano après wana nga nazo tshelo vraiment audio ya makambo do sengeli photo luka moto sur na pena ça les sous-sauter et pas bateau. Arme ba faible ça ben insulte. Ben insulte, oui. Arme il y a ba faible. Quelqu'un qui se sent faible, vite fait il faut insulter. Quelqu'un qui est fort ou moyen ne peut pas passer à la télé ou insulter ou n'importe où. Non, il doit réfléchir avant d'agir. Mais quand quelqu'un n'arrive plus à réfléchir avant d'agir, passez-moi le terme, c'est un con. Vous comprenez? C'est un con. Quelqu'un qui s'est permis. Fofi ba malembe so esili ko meka ko sala ndo sala wana te en tout cas to beba na makasi. So esili non allons-y. Quelqu'un qui passe à la télé pour insulter quelqu'un sans réagir. C'est-à-dire au lieu qu'il problème mon bruit sans réagir, tu agis directement. C'est être con. Sans réfléchir aux yamba la mo koti zamba. Oye pona yo ebi oyo pesa matière. Or bato yo pesa la bango matière pona bango balingaka te yo pesa la bango matière to défendre bango parce que bon mona ke oyo c'est un tonneau boum 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 boum. On appelle ça vide. Voilà. Quand ça fait boum boum boum, ça veut dire. C'est-à-dire de leur côté, il y a que des tonneaux vides. Il n'y a pas un gradué, il n'y a pas même un diplômé d'état. Parce que je connais leur vie. Attends, je connais leur vie. Mais c'est plutôt quand je parle de côté Nabango, ça dit je parle plus d'abord du côté communication. OK. Côté communication, bah il va pas diplômé. Je connais leur vie. Et puis on a vu ça bino bon di marata après bon na ya na ba matière na ya na ba preuve après. Na ba vidéo. Na ba vidéo. Je connais leur vie très bien. Très bien. Très bien. Bango tout ba petit ba master ba sœur on a misu ba 49 ans sœur a collé déjà mais à ba ba si la mengation na lobby ba finga libandi. Maman benga lobby na misu agressé nga. Togo lukai. Par là, je veux dire quoi? Donc, on ne peut pas accepter. Bango sur bassin bazana makambu na bango. Regardez vos histoires, regardez vos conneries, vos trucs, ça ne nous regarde pas. Vos trucs. Il faut regarder vos trucs, quoi. Biso to bête maso na biso. Il y a le temps de la fin. Nous, quand on a remarqué que tu as une actualité na biso, tu vas na biso to consommer de la fin na biso, tout ça, so analyse na biso to bête maso na biso temps de la fin. Le film na biso. Puis wana makambu na bino, ya ba Photoshop, wana makambu na bino. Papa, te kokota te koka. Yo ba pexaka yo te. Oh là. C'est quoi ça? Na mabe olimisaka pardon, la bossa na qui va kota place na te. Retirer. Na retirer Photoshop. Retiré. Merci beaucoup. Allons-y, mon ami. Bolimbisanga. Déjà Boutou. La fouka mi pendant. On a encore qu'on va placer à la communauté. C'est trop fort. C'est trop loin. C'est trop loin. Papa. Bozana makambu na bino. Bozana makambu na bino bokokyo loba.
ya bango vraiment makambo ezali oui eza pena ya bango bana makambo na bango bana ba mongita bana na makambo na bango na moni côté kuna bana makambo na bango ya so 3 so 4 so 4 makambo na bino bokolo bango te 4 mobimba bokolo bango te bango foka Belleville bango foka ka Belleville après sokoki bango oka ba oloba prophète Sabakuka sala bino nini boyinela ye nini nani alobi ayina prophète Sabakuka personne entre bino na famille bota banani nde bayina moninga parce que ça na mutu moko te awuti na ngamba prophète Sabakuka akoma babylonien moko awuti na ngamba prophète Sabakuka akoma famille bota akoma pe ko finga prophète Sabakuka ezala kaka bauta kaka na famille bota ndi baokili pa babylonien baokoma ba peuple babylonien bakia na Babylone ba changer ba nationalité bakoma ba babylonien na ba babylonienne. Allez, tant que y a même prophète Sabakuka, prophète Sabakuka, il faut à bénir bango aïe à scène bango vidéo, à zuya tchène à des tableaux. C'est comme ça que ça se passe. Mais noko Yams mon ami, ezana elo moko nazo lingana soulever awa et pas bandeko nyonso bozo sala ba kabal, non tika Yams a continuer pour noter l'audio. Ba kabal nyonso bozo ko sala pour chercher à détruire, à humilier les gens qui sont tout autour de Bellevue. Ne pensez pas que Bissonde to sala ka force à Bellevue. Na répété makambo na utaki koloba. Biso to sala ka force à Bellevue. Aucune personne communicateur mokoté à sala ka force à Bellevue. Le contraire, Bellevue ne a ka force na biso. Parce que nakata ya Bellevue nous retrouvons des valeurs. Nakati ya Bellevue nous retrouvons des choses qui permettre biso to sala onyo so esengeli. Nakati ya Belleville nous retrouvons ba makambo o nakoya ko défendre sans insulter. Mais bo kantate ke ndenge ba kabal bozo ko sala funa ko luka moya ko nuire bato baza pemé na Belleville nde e ko luka moya esili sa Belleville carrière non. Belleville a des valeurs yango ba valeurs na biso to landa. Biso te to sala ka makasa Belleville, makasa Belleville za nzambe. Makasa Belleville za musala, makasi ya Belleville zali détermination, makasi ya Belleville za ndenge asangisaka batu, azali rassembler. Biso to diembela na sima ya Belleville, tozo profiter na kombo ya Belleville oyo donc azal pa na biso azal lokola marchandise na biso Belleville. Belleville azal lokola marchandise na biso, et c'est-à-dire Yende azamakasi nabiso. Botika na bino konyo kwama. C'est un peu ça. Ce n'est pas nous qui faisons la force de Belleville. Alors, botika na bino komunio kwama, koluka moye ko créer biso ba kabal, ba montage, ba nini. Botika na bino makasi na eza lo sambo 1 point barre. Voilà. Yamsi yambe poto longwa na chapitre wana kande to banaki oloba. Nazo tielo nanu maloba oyo ya moko pe ya ba confrère na biso. Réaction na yo ekozala nini? Yozo yo kandeko azo solo la boye pona oetali mama Belleville. Attendez s'il vous plaît, na moni wana ndeti e bandi pena na nini. Donc faut beaucoup rami kala mais qui mon kala na bino za na limite et dépasser hauteur T. Gandi maite comment na papa Serge, papa oza pe na bana na yo. C'est ridicule ba mon papa azo sa la vidéo pour comme ça petite fille. La génération n'a aucun doute. Pour ta génération, on va zabel, fais ta génération, on est comme ça petite fille, papa Serge. Aujourd'hui, Belen dit, mon papa, 100 euros, ceux qui 100 $. Je suis très déçu. Il y a qu'au bois qu'à jeton et pas collègue n'a mis mon popo comme ça. Belleville, quoi, bien mon commis qu'à la Belleville. Il y a pas qui va dossier au bima. Pourtant, on se voit chrétien. Et il y a Gabi à lobby comme ça normal, il y a pour sur baki sur l'activité qui bon dans ça makambo ba ya solo. Bon dans ça semblate. Marine Ngele aza. Est-ce que yeb c'est que madame lingwa la kuna Marine Ngele aza. Et après pour Marine Ngele aza penza. Ah. Tango yaka le quoi ba malamu na kata media, bozo kumisa Belleville au bino boza mi kolone bokoko bota épée, bozo kumisa le quoi so ndeti nini. Bobo ça que bino boza bata ba dossier. Bino go chrétien va tout la mokilo yo. Bien au chrétien va tout Conséquent news, merci beaucoup na moni ba flair. Vous avez beaucoup chrétien va tout Ngingombe. Yo za dossier munene dossier moko empirique. Sa mère pour quartier na bois comme matière. Pendant que vous sa mère, il y a sa mère faut y embarquer Nazaki na Marine Ngele moko boé. Sur les affaires, c'est ça pour les passer pour habiter les lots à la Marine Ngele. J'ai ça déjà mère, a déjà courante que dossier est en cours Marine Ngele Zoya. En côte à miniature, je peux en côte à miniature donc matisse à la miniature. Pour babi on a ligné respecté, faut pour l'accès et respect et ça réciproque. Sur le lignon on te va péter son pété. Oui, na bino ka pamba boy ko crier si là, asa bino nini. Voilà, Yamsi Yambe.
na oyo landi na audio na vidéo oyo ba papa Serge na papa Gingombe à Salaki. Est-ce que ezali na place oyo ba chrétien si là na maloba oyo audio s'il faut yo donc réagir. Le problème est il y a un épisode au monde tout à l'heure dans le lobby. Le problème est ça que bandeko baroko ça fait que ça la guerre na bango monte. Ah oui. Pourquoi? Parce que bazana makambo oloba. Soki vraiment c'est on a biso Abakouk, la sœur la prophétesse Abakouk. Très bien. Azagi na batu ya bien. Balinga ba opprimer ba valeur na ye, balinga ba la importance ya makambo zo sala. Mais loko là ba brebis ba landaka kaka leader na bango na makambo ya leader azo sala. Yango mon exemple mon opesa o mona emene ya ba mission tout ba koma rola taka loyer. Ba koma na subika loyer. Papa we Mbappé ba mission ba koma yi donc ceux aux villageois ya Molokai il faut à la noire. Le tombe faut aux la moto mushoro. Voilà. Ceux aux musiciens ya JB piana il faut à misa libumunene aux la moto aux ara misa pembe le monde va tout bazali donc seul misa za mundu na ni zalega nani Chai. Bango tu bachaki choko na idée on a leader na bango. Bref, ba leader ba influence ta vie. Et pas ouais rafose à la moi 12 et belé. Voilà. Moi go boudé belé ça dit donc c'est pour dire quoi? Ba refléter au leader na bango au sa bango. Aujourd'hui d'abord réaction et Kozalani lorsque ces messieurs appellent une grande dame comme Bellevie petite fille. Petite fille lokola Bellevie, bozo kolanda lokola petite fille. Bellevue. Est-ce que dans ça, on retrouve le cinéma et le Valère Oyo et Koku Kobakisa un plus na carrière, il y a Maman Prophétesse? Est-ce qu'ils ont un communicateur mort à Bellevue à l'école pour le petite fille là? Petite fille ici là? Jamais, en aucun jour. En aucun jour. En aucun jour. Non, on a kilo. Il y a un gaye à ta moi na wana. Fille wana sila na on a kilo. Mais sinon on a mon moi si. Nazata na kilo a kolobaza mwana mwasi funa lobaza mama oui donc ils ont éducation moto uti nango nanda kuna bango yango na yo refléter na TV très bien donc quelqu'un dit que bozo landa petite fille yango eza nani Bellevue mais asa maïl était il sait pas c'est quoi petite fille, c'est quoi une dame, c'est quoi une demoiselle, c'est quoi une petite fillette. Il ne sait pas. Il y a un habitude dans de l'autre côté, il y a plus de tournovis, des insensés en fait. Parce que Mouto a une logique, à Tanganchik, à Belleville, logique des choses dans la réalité, à sa petite fille. C'est une grande dame parmi les grandes dames, il y a cinéma. Alors quand tu parles de quand tu appelles Belleville petite fille, ça ne montre pas la moindre Belleville au Yozo le mot sous-estimé, mais ça nous montre la capacité d'intellectualisme que tu as. Donc cela prouve que autant dans l'école, il y a bien été. Il y a un des personnes mais alors ils ont là qui s'acquiert, mais quoi tant dans l'école, il y a bien été. OK. Parce que soit tant dans l'école là bien, balinga ba yebisa ye. École oyo tanga wana, balinga ba yebisa yo ndeko nanga mura. Balinga ba lobana yo. Madame le roi Bellevue va benga petite fille. Madame le roi la Sila na ko benga petite fille. Na ko benga ye madame Sila, madame Bellevue. Pourquoi on appelle, il faut appeler ces cours en tout cas limbisa. Mais wana pona bango ezali une façon ya ko dénigrer. Non papa, c'est une façon de dénigrer maman Bellevue. Aux yeux de tout le monde, Bellevue a mwana ti. Aux yeux de tout le monde voit que Bellevue c'est une dame avec de valeurs. Tout le monde voit ça. Mais le problème est ça, il y a un problème. On doit plus essayer d'analyser et comprendre que la valeur est plus côté à Bellevue. C'est ça ce qu'il faut dire. La valeur est plus côté à Maman Nabisoana. Maman Bellevue. Donc s'il faut le dire, Bangwe Belé va y éviter c'est quoi la différence entre petite fillette et petite fille. Neti Mouratang na école à bien. Donc on est sur l'école à Mouratang. Toko makuna te papa. Comment Mouratang na école à bien. Toko madone. Mouratang va utana no Angola. Bauti Angola, Moura, papa na bango maman bango bakabwana. Toko makuna. Non, j'arrive. Toko makuna. Tu vois la femme qui joue le rôle
les deux rôles à la fois. Il y a maman et papa. Deux fois, ça demande la femme à être sévère avec les enfants. Aussitôt, papa est mort. Non. J'arrive. Oui, kasi mais na lingi te qu'on touche aux parents. C'est ça que moi. Non, finga pe mutute. Oui. En tout cas, pe ko finga biso ato finga. Voilà. Na obtenu pour mais je n'aimerais pas que vous mettez le parent. Yango na biso. Oui, très bien. Tango yazocha petite fille. Déjà Madame Bellevue elle peut pas être petite fille. Moi c'est abat. C'est double tranchant, c'est Messie en double tranchant. Déjà. Quand je parle de Messie en double tranchant, il est Messie en double tranchant. Mais il est Messie en double tranchant. Il joue les deux rôles à la fois. Tu continues. Papa, tu continues, s'il vous plaît. Okay, je vais avancer. Quand le monsieur Moura se permet d'appeler Madame Bellevue petite fille, parce qu'il ne maîtrise pas bien ce qu'il dit. D'abord, petite fille, c'est quoi? Petite fillette, c'est quoi? Quand on dit nourrisson ou nourrissante ou nourrisson, ça veut dire quoi? Quand on dit garçon, fille, c'est-à-dire quoi? Quand on dit demoiselle et madame, on a une classe. Attends, on école à bien. Attends, on a Angola, à Kinshasa, après, mon papa, maman, bakabouani, il y a ce qu'il maman. Il y a un épée, ça va retomber au Yaz à la PD. Alors, mais Nazo Pekisa, papa. Calmez-moi, s'il vous plaît. C'est le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite. Voilà. Mais là, pourquoi papa? Pour nous, bref, il faut aller plus loin pour comprendre le genre de bateau total à la TV. Ah oui. Vous comprenez? Quelqu'un qui a passé ses 13 ans en Angola, ailleurs, on va en Angola, soit en Ojaïne, soit en Bayoni, ni en Angola, ailleurs, en tant que classe, bien été, maman n'a pas combien, allez, le yenga qui tient ses huit maman. Maman kokite maman kabwani na papa, tant que kabwani na papa, bandi beaucoup la amour, parce que moi rappelle le salaire bon moi na liboso. Moi na liboso moura. Asa moi na liboso papa yana maman na. J'étais informé tout à l'heure na zakina maman na bango lobby na 19h. Na maman ba moura. Lobby. Donc je pourrais aussi na koka po kangi photo pour na yo tchon na internet. To na zonga tinde la gi. Na lo ba gi te maman ba moura yo tchon na internet. Je pourrais faire ça. Mais ce n'est pas notre assiette. Épargnons vraiment le parent. Non, à l'heure actuelle, Bango va occuper. Bango, au moins, toi épargnaga. Bango va prendre Bango, nous sommes leur adversaire. Donc, nous sommes leur adversaire na Bango. Sera moni sex tap na yo, na téléphone na mutu. En foot à mbongo pour PCR. Mais heureusement, peut être la cosa. Non, on a pas sur exemple, on a décret ba au calculer biso. Très bien. Donc, ceux qui pour na azwa ba image na yo mo to pour nuire yo, il va payer de montant. On comprend. Alors il ne faut pas calculer que biso photo tikara bango. On doit les accélérer, coincer jusqu'à l'infini. Et alors moi c'est fusion ya kia ko ba buso bato. Moi azongi sous. Jamais. Azongi sous pourquoi? Parce qu'elle a coincé. Azu bambodi. On comprend. Ils ont des mona bandeko ba moura. On moni ti ba sataka na ngati parce que yebi que moi je connais leur assiette, je connais leur fief. Donc na audio luka yeti pa na bango so na zuyete na ko filmer maman na bango na filmer ba leki na ko filmer na ye na internet. C'est comme ça. Na yebision tous les coups sont permis. Te wana moi to ko permettre. Yo no lobi ko permettre te mais bango ba ko permettre. Na chaîne na yo soko che to ko retirer yango. To ko moi to copier chaîne na yo, to effacer vidéo na. Tu sais pourquoi na comme na niveau ba bongo. Quand Moura passe à la télé pour s'adresser à Gingombe pour dire que maman Zozola, mais maman Soginani, maman Sogiming Balanga Soginani, ah ça ah le maman ya moi c'est Gingombe planète. Aussitôt maman na monde baluki vidéo ya planète wana bazon ça qui parabana machin. Moura bota. Est-ce que Moura biso bota? Ah papa. Hein? C'est choquant. Moura Mobali. Est-ce que yebi sogi mama taka na ero yo sala pe mona? Ayebi. Non, mais c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme à double tranchant. Papa, c'est un homme à double tranchant. Il joue les deux rôles à la fois. Les deux rôles, ça lui permet pas. Comment tu vas prendre ma soeur Balatara. Côté Kunande, ma soeur Balatara. Au moins, c'est mon tour Bela Makasi. À côté, bah sonde moi, à côté les sous, donc déjà il faut comprendre que tu es na comme un niveau dans le bakina roya boye parce que bandeko bango mo ba lo babongo.
Guy a dans la foyer naïe. C'est sa vie privée. Toi tu peux pas venir avec ça débarquer avec ça à la télé pour y avoir mon télé. L'intention ni naïe. Et puis nanze mwana Guy pe atangi kombo mototé. Ya mototé. A lobi vie privée mototé. Je suis nani. Nani ne suis. Mais ebimi lokola babwakeli si là. Ya babwakeli mototé. C'est que celui qui se sent moutapeli si makambo eza yaya. Moni ya nyovi mikola zo mwana te. Ya nyovi mikola mwana te. Yaya ne moutapeli si makambo. Yongo na oloba na yaya. Yaya doit comprendre à l'heure actuelle. Yena nyovi bato ba kufa de na ba kombo na bango. Ba ça le fort ba bima na makambo. Mwana yaya. Mwana yaya, je te dis, conseiller maman au lieu de la TV, na mona ko sa émission lobby. Au lieu de la émission mon jeune frère. Il faut que maman s'arrête avec des émissions. Ouais. Au lieu de la émission, on a maman, maman a le kumu, maman a valeur, maman a moto yotolobaga, a symbole ya bolingo. Peki sa maman atika. Voilà. Peki sa maman atika yamsi yambe. Bandeko balandi ya Top Media Télévision na kanisi makambo ko sa les alliés ebele na makambo ko loba ezali ebele. Quant à moi to kutani bala simapo na moni tension est vraiment très élevé. Lobe ko le kalelo. Merci. Au revoir.